Déjà au célébrer 70 ans matiti. Oh ça la matin va connaître tous mais il fait un peu ça la mara. Donc nous le baraki va fêter raté. Il n'a pas fêté. Na ba fêter. Na ba fêter. Ba combien dans Kinshasa na ba fêter. Na ba commune maroti. Oh to sala oyo. Eza donc matirande sala ngo. Place au monde ngoti. Mambo ya madema kasabu gas sakana bango tande to yingi asakala nani asakala kizenga na blan kemi kifabu sakana bango na kizenga ni kemi kifabu sakana bango Maeso ya Jiboka Robeta oyo azagidi donc azagidi Maeso na azagidi Fabrigas azagidi to bon longo bakati afo baya po matete ya tout. Très bien. Olanda Botete. Très bien. Olanda Botete. Bah sangana na buto fitanga poto sa so de na village ça bata village moko so de na village ba sa bandu to to sa bandu to sa ba matetoire mais to sangana ba tout ba sa même moralité mais matete mais 5 biso to sa même moralité ba divergence c'est ça li ouais ba divergence ba matete mais nanga ya nanga ouais ba divergence c'est ça mais loko les intérêt ya matete c'est pas anniversaire ya maman na biso matete to ba na maman na biso panzi mambo oyo ka biso ne to bandaka ngo tobi ke kala te to mona ba commune su ba Hollande mais sengozala ke tala kaka bana matete to zawa les 2 les 3 biso to banda mambo oyo mais faut boye baka ba ko l'idéologie biso nde da ba mingi ezate to na fier tala ka kwenge makambo vidéo vitesse tango pe to mona il y a tout matete na ndela Luanda to chona kata il y a donc za pinda bongo na kata il y a eza mambo biso ya les 2 za biso ba to bité ba tout suivre c'est ba Autrichien et comment le 11 le 10, le 15, là on ne sait jamais. Donc nous sommes là les matétois, tout ça à plein et à sourire. ya bwene ezala te sala magala matete makambo ezalaka ya matete ezalaka ya matete obiso feta bona nete abiso feta kale de makambo bomona ya matete posa makambo ezalaka ya matete makambo boye ya kofete ya boyonisa mokili matete le debe banimisi mokili biso nisa mokili te janvier tosalaka baspectacle ora Luanda bokosalaka te me matete nde kosala siko premier événement na bacommune tout ya kini bao bakoya nsima bakolanda o biso tofungolaka na nsima bango basala nini bana matete bango bafungolaka wani eza ndenge baye na bango na nsima bayaka bandeko bomote événement na fiete kitoko woki okulu na yo nani non totiaki discipline colonie britannique donc commune ya liboso epesa kombo avant bakombo mindele mutu apesa kombo ya colonie britannique donc quartier banda bakombo nde yango oyo oyo bandaka baévénement esalaka makambo ya bien yango oyo donc toza apela toyofete 70e anniversaire na biso ya commune na biso na sepeli fort c'est vrai matata commune moko ya basportif là to reconnaître yango commune commune ya basportif bo matata mesa na champion du monde d'Afrique du monde kuna koloba dingwe mona matata c'est-à-dire commune ya sportif phénomène commune eza phénomène ezaka matete spécialement mais biso bana matete moni bandeko bana kisasa en tout cas kucha bona bino mettre jini mettre shikito ba mettre tout mettre mozambe na position de ça la pena ko kamana ko tubalini Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup des spectateurs de fait à ce même moment vous êtes tellement nombreux à regarder l'émission de Bolingara mingi donc masola balabala ata ne Bolingara donc faut s'abonner massivement pour aux la décité abonner na abonner na biso tout abonner na batuto ba soutenir masola balabala pour contacter biso sur la biso et vous ça la bien ba j'aime vous ça la ba commentaire vous titre wana na masola balabala et ça la biso pendant bien masola balabala lelo to ça bongo
le 2 janvier et le 2 janvier ekuteli masola balabala bongo na Ilia place nini oyo bana matete nyonso oyo bazalaka na Angola baso organiser po matete lelo ekokisi 70 ans depuis existence ya matete ekokisi 70 ans lelo. Donc na Kinshasa na matete eza feti na feti bateta baza wana bata matete baza wana donc bakrisela baza wana fete ya matete. Et pourquoi pas bana matete oyo bazalaka na Angola bakanisi pe journal oyo bakotika ngo boye te basangani bango nyonso po bafete 70 ans d'existence ya matete mais na niveau ya Luanda. Donc je vous laisse avec suite pour ça déroulement ya bana matete ndeni bosala feti na bango soki bakobunda po wana ekataka te na kobunda moko ya temps normal quoi. Donc bon ba spectacle kozala pour comprendre déroulement ya feti ya bana matete na kati ya Angola na île ya pembeni ya mai na océan. On se retrouve jusqu'après.
Bonga plage à Bino. Plage à Bino. Très bien. Très bien. Maître encore un petit boule. Ici c'est Sylvain Sankara. Moi on a beaucoup au téléphone, mais pas dans ma tête. D'un niveau. Ce machine comme à l'ongo bakati à fond baya pour ma tête et à tout. Très bien. Olanda Botete. Très bien. Olanda Botete. Écoute. Tu me signes. Qu'est-ce que ça va te monter? Organisateur, to secrétaire ya bana matete nyonso na Angola, ye maître As auti ko gagner boto mona ndenge auti ko sala spectacle bauti na combat ya judo to ba expression na ye par rapport ya 70 ans ya bana matete. Maître As, bon après-midi, bonne année. Ya bonne brigade Miolma. Également. Merci. Boni 70 ans ya matete, selon le fait c'est le gagner nini. Na ndenge Angola s'il vous plaît. Ouais, 70 ans ya matete na ndenge Angola, comme Kimobimba. Déjà, il y a un journée spécial le B. Il y a un journée spécial de la fête, mais là, il doit fêter. Donc, les autres, ils très bien. Les autres, ils très bien. Nous, on se demande, on de retour à sa même morale. Mais de ce moment, on peut faire un peu de ça. Si vous avez un village, vous avez un village, encore. Si vous avez un village, vous avez un village, vous avez un village, vous avez un village. Mais on peut faire un village, vous avez un même morale. Mais ma tête est 5-6 bisous. Vous avez un même morale. La divergence, c'est ça. Ouais, la différence, la différence, c'est ça. Mais le intérêt à ma tête, c'est pas un anniversaire, à maman de ma tête. Tu vas dire maman de Banzi. Tu fais nos 70 ans. Bato ba monanité, to bato ba yarati na ba organisation matete. Bogolo ba ni bona bango. Oui, en tout cas, David de Balabala, vous avez na Balabala. Pandoro ba raté ma tête, tu seras bien dans Angola Landa, c'est le moment. Vous allez le faire soutenir le faible. C'est le moment de faire soutenir le faible. Quand c'est la solide, au sein de la vie, mais l'union fait la force. Baya peut-être sangana c'est la force de Bissou. Si tu es Kabana, aussi sa force de Bissou. Mais dans le bokeh, tu vas avancer. Donc, nous sommes en guerre dans le Karayo. Est-ce qu'il y a un bagou sangayo? Un mot pour na bana matete nyonso ba Hollande yo. Partout dans le monde, bana matete. Partout dans le monde, bana matete. À Bama, ceux qui est au As, il y a Laurent Sogoro Nabino. Il y a Bara Marobamoko. Tu vas Samsus, tu vas Moko toujours. Et le salaire bien, même moral. Tous les communes, on a même moral. Même moral, nous sommes payés. Nous sommes de bandages de gens. Maintenant, on va te demander des gens, mais nous sommes 70 ans. Nandenga kozongela bomoko na idéologie etaki ye maître. Message ngo pesa na bato ya kuluna. Lelo eza fête ya matete. Matete image ebimaka ka kuluna, matete ebimaka image moko mabe. Eza bato msupe ba bangi ko ya wapo babe ah. Makamba bala matete wana ba kosa soki ndenge nini. Message ngo pesa na bato ba mona ka matete ka kuluna. C'est vrai, matete commune il y a bas sportif. Là, tu reconnais Trango. Commune il y a bas sportif, matete mais c'est le champion du monde d'Afrique. Du monde du monde bedingue. Moi matete c'est-à-dire commune la sportif. Phénomène coulé mais c'est phénomène. Et ça quand matete spécialement mais plus pas la matete moni bandeko bana qui ça en tout cas coup chapeau na bien mettre Jimmy mettre Chikito ba mettre tout mettre Mozambe. Non que ce soit bien ça là pour ko Kama tu balini wa. Ils ont bien même moral force soutenir la méthode tout. C'est pas bien du tout. Ils ont bien de ba moto na bato ayo. Ouais, bateau là ils mettent le minimum fédéral américain. Mettre chinois comme kilo à matete seigneur héros. Mettre chez sac, mettre de lui chez sac, mettre Bougaya papa, Bawe Ngai, partout vous allez mettre Montanas, mettre Kaba,
champion d'assaut 10 kilo taba Marco Mawesi champion d'assaut na mikili ozobonga te champion d'assaut ya bafala shika d'assaut bofu na ciao na ndenge balabala maître Bazamba Pata, bonne fête. Yo, brigade David Mbassa. Mutu merci moi salanga le loto ça les deux journée auto fête ya commune na biso. Maga ngola ba fête le 31 biso nyonso to bi ke to fête les deux. To kutani lelo to kutani na organisation nyonso et la discipline salama na kati ya commune na biso. Jibo, balé, box, tout est salami ngana moni. Donc il y a le besoin de plaisir, na sentiment to kutani boye. Te eza plaisir parce que to sabana o to koli commune moko na ba AGT. To yebi ba AGT utaki na ba Kinzazi na ba Mupe na ba Boma na ba colonie se to utala ba vie on se passer na kati ya commune. Aux pays étrangers te retrouver un sou pour la kuda msusu ya mwa ndenge za la raka pona mutu na mutako kwa famille na ye donc lelo eza retrouvaille mo grave na yebike na commune na biso na micho ndeto za bo eza mama grave ba fe na biso bakama pape na yebike ba obeta lelo maeso ya ba maeso ya jidoka robeta oyo aza gidi donc aza gidi maeso na aza gidi fabrikas aza gidi donc merci na mateto nyonso. En tout cas, le premier Malobalangai, n'a pas fait sa merci. N'a petit dans Tishiki Mobutu, Chombo Fofson, Kevin Manvino, Maître Djojo le film. Merci. Ouais, Maître Dasso. Maître Dasso, champion. Champion Sila. Et donc, il passe à l'aéro. Petit bout là-bas, la pote. Ouais, présent. Bonne fête, bonne année. Yeah, merci. Bonne année à Batutu. Bonne année pour la Yomoko David de Wembe, journaliste le plus excellent à Luanda. Et en tout cas, bonne année à Bala Matete, tout partout aux amis. Et puis, joyeux anniversaire déjà pour tous les Matetois. Je les assure, na biso, na Matetois. Tellement tout bon est déjà na centrale, quoi. Na Kini, na Matete. Fête les cas. Pourquoi pas biso na Luanda? Ici, comme Mateteza. Ici, comme Bala Mateteza. Ici, comme Matete Bomokoza. Pourquoi pas te fêter? Il y a par l'occasion, tu me cas que nous, quand on a des potes, on vend qui, tout ça, l'administration, de façon tout ça, il est au bout. Pour journal, il est inaperçu, quoi. Tout ça, pour fêter les cabis, en tout cas, fait un gros, ils ont qui des difficultés. Mais ils ont pas suivi, des difficultés, il y a genre nini, des difficultés, il y a programme, il y a organisation pour organiser, pour réunir la matete. La difficulté financièrement ou comment? Financièrement même pas, parce que la matete est prêt à tout. Financièrement même pas. La matete est déjà prêt à tout. Ah bon? Alors c'était juste que tu organises un mois mouquetard. Tu vois qu'il y a un mois mouquetard. Il n'y a pas de rendre un peu moyen. Mais tu as appris tout ça là. Tu sais pas la matete tout baya il y a retourne. Difficulté premièrement tu as qui n'a parce que tu organises un mois retard. Mais grâce à Dieu tu surmontes l'équipe bien dingue bomona. Merci et bravo pour tous les Matetois. Bana Mateto tout va assister biso dans les loin. Au bazar musika, au bazar sur place, au baye en tout cas et financièrement bozakina biso lo en tout cas je suis vraiment du cœur avec. Président Liot Koloba Matete Bomoko. Ezaka ka slogan pour beaucoup taniga lelo les deux to ezane lo moro il faut no salaka ou soit ba réunion beaucoup tanaka expliquer dans Matete Bomoko on a ngola awa bo sala on ndenge nini. Il y a Matete Bomoko existe déjà. La loi de Matete Bomoko créée le 21 septembre 2020. Depuis que créé Matete Bomoko na mboka oyo. Je crois qu'il y a cela déjà 4 ans. Matete Bomoko a déjà créé. Mais le lot la Matete Bomoko, le lot la Matete tout entier. Na Matete Bomoko a déjà tout ça ba réunion, tout ça ba logo, tout ça ba marambu tout. So boye na ndenga palanka bomo na siège na biso, bomo na administration ndenge vanda. Oza parmi moko ya organisation ya kati Matete Bomoko na ndenga Matete. Bon, donc en tout cas tout le temps on l'a déjà bien. Alors on a profité na benga bana Matete tout à la main dans la main. Donc tous arabo moko en tout cas tout l'accès moko wana vraiment. Et ça la biso bien quand on tombe la bendele la biso ba Matetois. Matete ya le roi papa. Ko ba komi na biso le roi maman. Papa biso boti biso la ba maman belé.
comprendre mais total la différence ya ba communauté to za moko parce que toi papa moko papa biso komone matiti mama na biso bakunda bakwenge bamalandi bangufu bangilima donc tosangana tozala bomoko ndenge papa biso aboti biso ye moko na bamame biso donc c'est un peu ça. Merci Nabino tout bana matete. Bonne année déjà, une nouvelle là pour vous tous. Doit dire la 2025. En tout cas, tout ça encore de plus, tout ça encore il y a minene dans cette année 2025 ba projet minene izala ozala toujours présentant tout ba ozala ba organisation. Yo mo deuxième mois la matete. On dirait so benda sala mais yo bio koza da mois la matete. To senga bino vraiment boya kato sangana. So tu as la programme moko tu as la situation moko tu as le likambo moko tous à la biso tout main dans la main afin que tu me peux réaliser aux ezali projet na biso tu me peux défendre combo na biso ya matete. To boyi kuluna to boyi kimetre to boyi le yenge tous à la pena bana moko et respectueux ba marambo bile donc c'est un peu ça. Moi Mandina ça mbote na bana Mandina nyoso ba Mandina pesi bino ba mbote trop na lingi bino mingi on est là. Merci, on est là maman. Moi Mandina mboloko nazawa moi mateta solo choqué de base comment on dit de base banyam nyonso bambote tozofeta na Luanda taka Luanda eleka bien eleka kito makasi ngakomona nga desi naza mwana matete café kitako donc mwana 7e région na pesi bana 7e région nyonso mbote bana matete nyonso mbote fete eleka kitoko makasi komona nga bobele mi babenga nga bobele nango na mongo na babala MB oh baba il a reconnu baba oui baba MB bamesa bana nyonso bana mongo mbote apesi bamettre le mbote bamettre chinois bamettre chipito fabre kasi wana camarade nanga mananga mwana matende mwana mtoto naza wana bongo bapesi bana mtoto bana batende bambote bele ngabe tale mwana mtoto na pesi mbote komona Olga ya na ba mwana matete na quartier mongo 18 ndela babala hembe ya babike biso to vivre awa na ilia tobike na Congo kuna matete Fabregas le 2 janvier biso pe na pesi bana matete tout ba moto komona nga Martin Lengesa mwana quartier Kwenge quartier Kwenda na pesi bana nyonso te matete mbote bana Kwenge nyonso na pesi bino mbote na yebike na oyo fa aza koyindisa matete Mandina kada Kwenge Mandina eza ya oyinda bana Kwenge na pesi bino mbote parce que bino pela minute bozaka kala kata Mandina Kwenge matete sali ma famille aussi Lengesa sali nga Evans wa Mandina 5D dans la minute webika le dende zalaka bakosela mukolo makambo tebelo ene mamango dans la couloir webika ya fasani ni akani masolo ba matete ba Mandina nyonso tu ba bisu le couloir Mandina station za koyinda on ne sait pas là la baumbi. En tout cas, les gens retrouvés dans ma tête. Je suis vraiment contente. Pour un de coups de dans le ciel, il y a fort. Et c'est ma casse, man. Et c'est ma casse pour la bise de coups de sur le lot. Et ça, il y a bien ma casse. La coupe de la bateau, la monnaie carla. Donc, ma tête de mort quelque jour. Ok, je salue tout le monde de la part de Olga Chamala. Moi, la bataille, 28C. Oh Olga Chamala yeyo Olga yeyo toza merci beaucoup na 70 ans na biso tozo sepela matete na baya na biso vraiment eza bien to monani lisusu c'est pas facile ya bonne ezala te sala magala matete makambo ezala la matete obiso feta bona nete abiso feta kalede makambo bomona wala matete makambo ezala kala matete makambo boye ya kofete boyonisa mokili matete le bebe banimisi mokili biso nisa mokili 2 janvier tosalaka baspectacle na duchesse tozalaka référence na mpona kei tozala wana balelo mabe yafa kuna kitoko matete bomoko bana matete nyonso bana bakoma bana de bonhomme bana 6e miloki makambo ya mabe makasa bugas sakana bango tande to yingi asakala la kizenga na bla mikemi fa bugas sakana bango ba kizenga na mikemi fa bugas sakana bango papa
Bonne fête. Ouais, pareillement, merci. Pesa comme pesa commune, pesa moto, pesa la bien. Comme on a chacun d'une amour en Malande, un quartier numéro 41B. Tout ça, on a pas ma tête, on a beau terminer ma tête, juste au foot et la raté. On va juste foutre la ratation, on a ma tête. La Malande face à face, là, le Kélé. On a plus sur un rang. On a ma tête, tout, ma quartier, tout, pour ma quartier, le Berekunda, Anunga, Malandi, le Kélé, Baoum, bon. Tout ça, on a ensemble. On va fêter la mission. On va fêter Dieu Seigneur. On va fêter l'anniversaire à ma tête. Mbote na maître 12 maître état-major aussi wa Sala Smith Faustino Papa et Marlin Faustino Patike Mboti Papomba de donner Moubenga maître Golba ça ferait mobile Jogo Pem service abise Tubele Ngilima 46 be matete Ninga le bezo Saint-Esprit que ça na mongezati Yo mwana Ngilima c'est la matina dal na mona Papa Smith Faustino Ngilima vraiment 54-2 Arnaud Leta au fêtera je crois 70 ans à biso ya matete de le mama journée à biso ya matete bambote langue belé pas grand frère nanga propre Yasser Arafat Carlos Leta Missa nanga vraiment Laura Maseve tous a pena wa matete moko mettre joueur kinzazi moko awa mona kinzazi tongo uraga ya biso na bike ba o tozala na ba to lela na ba ensemble mettre rage et tous a pena ya même moral. Donc, on a fait ça en mode, on a vu que nous avons ensemble là, c'est le côté la même moral, on a été bon, on a Charline Bissou, on a pris la numéro 24, il y a la salon dans Fuji, la salon famille Bissou, Mobimba Nakini, on a dit que on va fêter des choses que fêter côté ensemble. Nous avons 20 ans, famille qui a même moral, on est ensemble, c'est un temps, nous époque. Oni Mobondo, le mot tous allés Jaguar 0-0 à base à ma tête, à Mouchetou. Donc, plaisir à tous. Bonhomme le Kélé, ma tête, Mobimba, Masola Balabala en direct, donc Gauthier Kanzeko, Anoua 46, Masaranga Bajo Moninga Ebi, estimé d'Antimbo Ebi, Masaranga Ivan Kapalou, toujours en direct. C'est bon côté, Papa Ali Flash, Madame une famille Tchoubi, Coquel Monia, voilà l'Ibota la live comme ma référence. Mais grandi des bonhommes premier Rima Crevette, voilà ma bien dans l'espace qui est. DJ, pour ça là, DJ. Le maman le bas, c'est vraiment la matete. On y a repéré confiné, matete yango ya biso. Biso le matete. Au niveau britannique. Ya ko le bien te biso le matete. Komi kakacheli. On va te le, on va te le linsaku. C'est moi sinon ka di madiza mibali motopamba. Mwana matete tongo. Bonne adresse. Kunda 1A. Na yebi na geno dele ba yebi bana nunga bana ngima ba yebi. Eza junior ka di mandego na bina toto wana esengo lebe. Mambo oyo ka biso ne to bandaka ngo tobi ke kala te to mona ba commune su ba Hollande mais esenguzaka ke tala kaka bana matete to zawa les 2 les 3 biso ne to bandaka mambo oyo mais faut boye baka ba ko l'idéologie biso nde ba ba mingi eza te to na fier tala kaka kwenge makambo moi li ba ope merci bien Jésus na kata matete quartier le Kélé 1 numéro 23 c'est référence des avena bara mon pouvoir contenir à la police. Ils ont marqué biso ya bana matete. Dans les deux et que na rapenda boye. Donc moi les autres je en fait tout le monde il y a tout matete na ndona Luanda to tchona kata ilia. Donc ils ont rapenda boye. Dans la kata ilia. Ils ont marqué biso ya les deux. Ya biso ba. To bité ba tout suivre c'est ba tricher et comment le 11 le 10, le 15, là on ne fait jamais. Donc nous sommes là les matétois, tous à Awa, tous à plein et à sourire. Avant le coro numéro 1A face à Mandina. Donc le fêter anniversaire, sur la matété. 70 ans déjà, donc bamote trop, bala nyonso tout à matété. Jusqu'à la journée, venanga il est beau na Paris, venanga pisco, bamote délai, biso na kati ngola la ile Awa. Na ndenga ya fête scanning ezaka. Salut Ali Garçonnois. Mongo 15A, Kinga 27D, je vous salue tous, Bana Mongo, Bana Nyunga, et le vent à parler. Mboga bientôt. Serge Mbidi, autrement dit, ça me zère au Bana Matete Baebi. Anunga 46A, Mbidi Badjo. Donc, il y a les bossos, ils ont vraiment essayé pour les journées à ce Bana Matete. C'est les Bagamo, les deux, les gens qui s'assarent, les Poto, les Japon, partout dans le monde entier. Donc, Bissot Bena Luanda. Usangani na famille toka bula moko moko na oneka ya quartier yango to sangani li pena awa. Merci. Merci. Présent étoile
Moi, à la merveille, non plus dit. Naza na Kwenge, palais résident Ezana, le Coro 35B. Petit frère Yazikoman, musicien. Moi, je suis ancien musicien. Mais je vais utiliser le nom de changeant. Vie, nous ma tête est britannique, ne tombera jamais. Toujours libéré. Donc, ma tête est là, Zawana. Biso pesera ma tête. La main dans la main et ça la force. Et à mon eza ONI britannique. Et to kotika la rola lisa mon Congo na c'est jamais. 70 ans. Et pas une idée. Vous avez par-ci par-là, vous avez la vidéo, vous comprendrez. Vous allez mettre ça à cause de il y a, je crois, dans l'image, il y a un Luanda. La soirée, ça vient de Luanda et demi poto. Et ça, on a Luanda, beaucoup ça a raté, mais ma tête est née, ça la suite. Premier événement dans la commune, tout y a qui. Oh, bah, ouais, si ma Rolanda. Au biso to fungolaga, na si ma bango basai nini? Bala matete bango ba fungolaga. Oui, ezambe ni. Ba yena bango na si ma bara bandeko. Aya. Ouais. Comment événement la fête kitoko wojo kulu naona ni nani? Non, to check discipline. Alors bon landa bien, bandeko. Bon landa bien so pe bo salaka. Bon landa bien. Tala to kimission na ba palanga ba maboko to koto pe to za cadre de la police ici. Eza so na buzobo moni buzoba. C'est bon. Mais encore. Au moins na batende kinsa kudona botami na omeza. Dona bimate. Andenge shika botama na ngata na botama na omeza. Na koli na batende. Ko bima na kamba mona yebu. Dona kena place moti. Pesa ba moti na bato. Don na za na pesa moti na ba masana na duga la Douglas. Chico de Plique. Rolé Mandiangu, Chabé de Lille. Junior Bogose est toujours. Bon, comme on a ngoma, mais surnom on a la songe, songe yambelite yanite mais songe kaka. La peste ba meilleur vetu na bana matete nyonso ba en Europe, na Asie, na Afrique, tout ba pays nyonso. Na peste bango ba meilleur ve. Na matete na wana quartier ni. Ana quartier ba Nounou, ama ba Nounou de 63 bis. Apena na boulevard Lumumba pena, o pena né grandi na matete oni britannique. Donc commune liboso pesa combo avant ba kombo minere mtapeza kombo ya oni britannique. Donc quartier banda ba kombo ne yango yo. O banda ka befene mais sala ka makamba bien yango yo. Donc ça après to fêter 70e anniversaire na biso ya commune na biso na sepeli fort et ça linga bien o ba matete ba yaka ba sala ba désordre mais boya pour monat. Ah ça ozolia ozomela na yo za l'aise. C'est bon mettre. Bonsoir à tous. La grande famille Matete Bomoko. Babé Zara Bisoba Matete. Dans le lieu où on a célébré le journée, on a mettre l'icône. Mathéus. On a quartier Singa, numéro 5 Barcé. On a un quartier où on a Botameli. Donc, on a célébré 70 ans Matete. Oh, ça Matete va connaître nous tous maintenant. Il faut un peu Salamara. Donc, nous, on va faire rater. Il n'a pas fait rater. Na ba fetate. Na ba fetate. Ba combien na Kinshasa na ba fetate. Na ba commune Maroté. O to sala oyo. Eza donc matirande sala ngo. Place au mona ngote. Et ba commune ba voisin bazara ibele. Uzana bango awa. Ba yaka kotala biso bata nego le kame. Nzambe ka osala yeke na opepele. Donc quand tu as téléphone, on compte sur l'image notée. Quand tu as téléphone, D'abord, ici, nous sommes nouvelle. Et
prospérité ezala na chacun de nous awa na kati ya esika oyo. Ya liboso tokumisi nzambe apesi biso makasi ya koyeba komonana mpo ebele tozala na bango baza na biso te. Eloko liboso yango wana ya mibale chacun de nous auti epa na ye aye awa eloko liboso tokosenga ye merci atiki bapréoccupation na ye nyonso mpo aya tosangana na feti ya matete eza aventure te eza lipa te. En tout cas nasengi bino nyonso merci na portugais ka nde tolobaka muntu brigade edede eza boye na matete oyo biso à partir ya lelo le 2 janvier 2025 ndenge tokutani na bilongi oyo toza nango na bandeko oyo bamonani te oyo azwi na contre-temps tokosenga kaka nzambe aprotege biso me eza ebandeli ezala suka te oyo amonani awa par rapport ya volonté na ye nde aza véritable matetoire nakosi nde nalobi bosolo ya nalingi nasenga boye biso moko entre nous tozana na bolingo toyeba kobongisa bereri ya passé po futur na biso ezala malamu. Mutu alesaka mutu awa aza te mais soki toza na bolingo tokosungana oyo nga ninga nasenga oyo nga ninga naloba tozelaka te soki ebembe nde toye tomonani ebele. Pourquoi pas tokosalaka événement oyo pe te obiso oyo tobandaka nsima bakomini mosu esala nini elandaka siko toyoka obe bisongo mpo nani